Personnalité. Mbote na bino nyonso bandeko balandi ba abonné à la personnalité TV. En tout cas lelo la personnalité TV na kati ya ferme na BAT. Donc toza na BAT to ko lakisa bino ba ferme. Donc na si reçu ko na telemi mai eza pembeni na ngai. Donc ba hectare ezali ba ferme ezali yo mtongo zwa terrain moko yo pe mtongo zwa 4 mtongo sala ferme yo mtongo sala soki nini donc la bilanga balona manioko balona soki pondu en tout cas mai ezali pembeni yo mtozaka na ba projet na yo jusque là nanu ezali réalisé te. Sachez qu'avec la personnalité TV cette fois-ci ba projet na bino ekozala réalisé po siko na telemi mai ezali do so sali ferme mai eza pembeni loni bilanga mai ezali pembeni. En tout cas bambote na bino pe na pesi bambote ya trop na ambisi bazabakana ya mon général John Kimbambu badiva wasudi ya givoa mama boko bank na kati ya London City Arlette Matoko Liswa Nzambe, sans oublier Marbos et mama Doris Lema moi ça motema malamu fumu na gaz Mère Boss ya la personnalité TV. En tout cas bambote pe ya trop na papa Moïse vraiment lelo tozana eli susu akoti biso na kati ya BAT pour na kotala ba forme directement to bandi émission na biso mokona lelo na sira boko remarquer to musu bazamba po bino bonebi ke botuna ba question trop na bi awa tozana na kati ya forme ma tozana BAT forme o bomoni ezango na kati ya bazamba teo musika te donc ezali na kati ya cité ya BAT donc soko tiki prince obetino mwa makolo komi so poza na mutuka na yo otamboli na yo na mutuka na yo en tout cas okoumela kutu te ti na kati ya ferme o moto ti na kati ya ferme neti biso to na biso depa to sali moi 20 minutes na biso na nzela poto koma na cadre marche de santé car ndenge kakizalaka. Donc vraiment toza na kati ya wana sur bozomo na paysage eza vraiment toko pona kolobaka ezali zamba eza ba ferme vraiment ezali ba hectare. Donc on a besoin il y a 4 places, on a besoin il y a 5 places donc les autres de pondre kaka na bino wana tozo tambola pona kolakisa bino tozo tambola poto lakisa bino donc mai vraiment ezali pembeni avant tozo ba détail nyonso tozo tambola pona kolakisa bino mai ya wana bozomona bazamba ya wana bozomona mabatu pe bazotonga kaka ndenge ezalaka nango babilanga pe bazosala. Donc soko za na besoin osala bilanga batu pe bazali o baosalela bilanga na facilité à condition ezalaka mbongo na yo donc bazelu pe bazobimisa en tout cas na sur bozomona vraiment bozomona bilili eza penza place moko ya bien eza place moko bien tozotambola pona kolakisa bino toujours ndenge tobi eza monene donc makasi na yo kaka ezo de pondre kaka na yo wana tozotambola toujours po tolakisa bino grandeur to peu espace en tout cas ba mai yango wana mbala moko donc tozobeta sko masolo na papa Moïse mbote papa na ngai. Ouais mbote namoni merci pour na mbote namoni que toza déjà na kati ya ferme na kati ya BAT betano masolo kotoyo eza ndenge. Bon awa toza na ba ferme na BAT awa à quelques mètres tokolo ba kilomètres te na boulevard Lumumba. Alors sikoyo bandeko bazana posa biso yo bazwaki avant déjà ba terrain babenga mi hectare oyo basala ba ferme bazana besoin ya ko morceler soko zana besoin ozwa terrain na yo que non ozozwa ka terrain pour habitation tozo tiangwa wana ba 5000 à débattre tozo teka ferme moko ezali awa ba 45 000 à discuter ba 50 à discuter ba ferme ezebele zana bandako donc ma camion so habitable bozomona déjà ndenge ezali maeza ma camion so ezali ok. Alors to sengi na bandeko
bato mosusu bakanisaka mpo asombaka ka terrain na ye 20 sur 20 fois azalaka na million avec 5000 ya pamba. Ozi yawa ozwi eloko na yo 20 sur 20 ozwi 15 sur 20 na yo na cité beyate bandeko babosana te o balandoza na babandale ko yaba masina banjili bazobanga keno kuna eza musika botala lelo ville yango ezokende partout. Donc ndenge za bazelo kaka yango yo bandeko bazobimisa oleta musu camion eya kotika bazelo te soko zuka zelo bandeko awa babimiseli yo na pusu batangili o temps de zelo ba pusu lingi obande musala na yo un temps. Papa bandeko baye balisusu mwa malamu soki moto azali na besoin to mususu ya 400 parcelles esika moko eske ya wana kati ya wa azana besoin na ye po asala tango mususu ferme na ye to pe alona eske azana facilité ya kozongo na kati. Oui, azana facilité na ye alobi kenga na zozwa 2 3 4 parcelles kanga ma place moko akozwa ngo walingi kenga na zozwa 1 hectare pona sala makambo na ngabo ferme na ngai bo mona déjà na ngambo kuna ndeko ndenga zo lakisa na ngambo tozali donc okozwa ferme na ndengu lingeli na nombre d'hectares nombre de parcelles na yo eza déjà na kacha mboka donc à quelques secondes na boulevard bandeko bazali bavandi na bandako tozali awa ba mituka ba jeep nyonso zo ya tina mai awa. Voilà. Eza na nzela wezo kota mituka tia wana kati eskato nzela yango liboso na biso mutuka ye tia eza la ketch eza la voiture eza la nini tout ekota kambala moko tina mai awa tozali ba musu bazokatisa na ngambo na mwa po wana musu atiki awa kati na mwa po akena ya vandi na banzeta manga wana bozo mona banzeta mbila donc eza OK bandako yango mona ba hôpital yango yo babiloko nyonso ezali awa. Wana toyoki papa alobi bazokata 20 sur 20 bongo papa bato bazaka na besoin ya ba 25 bazaka na besoin ya ba 25 sur 25 azape na besoin ya ba 30 sur 30 est-ce que bozana facilité ya kokata toti. Oui, facilité zali biso to kata kandenge muto alobi ke no ngai nazana projet na ngabo pesa nga autant ba calculer ba mettre ndenge zali ba pesa ye problème ezate mais prix auto zo pesa wana ba 5 à 18 ezali donc il y a 20 sur 20 mais so albi na ozo 30 na ozo 40 ba bakisele ka moi un franc likolo ba discuter à 8 terrain na ye ça facile. OK na sur boyoki papa ndenge alobi papa alobi awa bazoka bola. Donc les autres de pondre na yo babi ezamba toron il y a 20 sur 20 il y a onde bâti 5000 à discuter mais le reste balobi soki ozana besoin 30 ozana besoin 40 50 en tout cas wana boko beta masolo po barobakisa mwanda mbongo donc tozotambola toujours na kati o nyonso tu bozomona oyo ezali na kati donc yo mtozana ba projet ozaka na ba projet jusque là et réaliser na noté en tout cas cette fois-ci na la personnalité TV elongo na Vinicien Timba tout cas ba rêve na bino ba projet na bino tozana besoin ekokisama yango to lakisi bino vraiment ba hectare yango do zamba yango yo ozana besoin ya hectare 1 hectare 2 hectares donc ezo de pondre kaka na possibilité na yo donc na kati ya nyonso tu bozomo na oyo eza toujours na kati ya BAT toujours na kati ya forme ya BAT neti siko tozali eza déjà ba étant ezali awa donc ezali na ser bozomona bobanga tema eza pembeni ezaki na ba mai ba vidaki yango mais soki oza na besoin obokola ba mbisi en tout cas okobokola bango na facilité pour mai ezali na ser bomonaki bisika oyo na salaki annonce donc annonce to ezali ba étant oza na facilité ya kobokola mbisi na yo donc modèle ya mbisi nyonso oyo olingi pe olieye ya fraîche vraiment kaka ndenge abimi na mai olieye do ba étant yango oyo obozali komona nyonso oyo ezali vraiment ba étant donc mai ezalaki mais ba vidaki ba mai soki oza na besoin que non ozwa étant na yo nazwa mibalo nazwa misato en tout cas bandeko bazali o bakosalelo musala bazongiseli yo mai na facilité neti na ngambo wana kuna o tozomona wana
ezali porcherie esika pe babokolaka bangulu na pene wana pe eza na ndaku bato bazofanda donc courant ezali mai pe ezali tokopusana po tolakisa bino en tout cas place oyo eza penza malamu courant ezali bayebisinga babi courant ezali mai pe ezali donc oza na facilité penza na sur na ngambo kuna ferme na biso ezali na kati ya zamba te eza vraiment na capitale na sur bomoni ndako ya ngwana en étage il y a 2 niveaux donc pona koloba ke ndako zamba na biso oyo bozomona eza non loin na makadama en tout cas ça la moi 20 minutes pour okoma na makolo biso to sali 20 minutes donc na mutuka oki ko sala moins de 20 minutes pour okoma na kati donc tozo continuer tozo tambola toyeba ba terrain et ba ferme mususu soki ezali côté kama na ba combien na ba étant au peso ki ezali côté kama na ba combien po biso to lakisi bino kaka bomonama tozo pusana po toluka toyeba ba prena papa touti komona ba étant tomoni awa tozali ska banda ko ezali ba porcherie sko beta no masolo awa ezandenge nieske bazoteka to bazosani. Oui, maman Vanessa, awa, bazoteka, étant nyonso moni, eza ferme moto, na ndako eza habitable, bato bazana kati, na poseri oyo ya bangulu bazaki wane belé, bato bazo uta ba wenze, marché central, Gambela, Kato, bazo kosomba bangulu awa, baoboma mais azumwa bes bangulu nyonso abimisi, mais azoteka ferme o nyonso ndenge eza boy. Bano nyonso bazana ferme awa ndako eza habitable. Donc bazoteka yango na nyonso 60 000 à discuter na betan ba nzete nyonso moni ferme oyo yena mutuka na ti awa na kati ya ferme e vandi osali makambo nyonso olona nyonso lingi tina likolo na ozomona baloni ba masango ba nini nyonso wana telema ikoli nanu te mutu akosomba ngo ko bénéficier ba masango wana nyonso ba nzete mbila o nyonso eza na kati ya ferme mutu moko tikuna donc 1 hectare et demi donc aujourd'hui na ba construction nyonso eza katina na ferme oyo donc 1 hectare et demi batiango 60 000 bazo suka peu près ba combien to mekano ko sola mo mukata bolo barakeza lisolo ya mosombi na moti ouais wana eza lisolo akati bo babiloko mususu teke obetiango kaka boyete mais wana mutu abanga te mais aye tokosola kitoko azwi bandako deja batonga otie mutu na yo otie bangulu na yo bantaba babibwele nyonso lingi otie mais eza a discuter de tolobi eza a discuter ya masolo akati eza mama kubanga te. Vraiment nasire wana boyoki maloba ya papa na biso ndenge alobi bandako ezali habitable donc nasire bozomona wana nyonso o bazolakisa bino ezali ferme eza ferme o esika tozali esiko balobi bazoteka yango 60 000 à discuter donc eza 1 hectare et demi oza na capacité ya kolona oza na capacité ya kobokola bibwele bangulu bantaba bameme oza na facilité ya kobokola et puis oza na facilité ya kobokola bambisi donc outi na yo penza esika na yo oyo zalaka wana oye depa ti na ti esika na yo on se retrouver au lieu moi mbisi ya fraîche donc mbisi vraiment ya fraîche car ndenge ebimi na kati ya mai ba mama baza pene ba tumbeli yo yango en tout cas au lieu awa eza porcherie donc pour notre côté pour to lakisa bino malgré ba bibwele baza lisusu te bangulu bazalaki baza lisusu te ma to ko lakisa bino ezaki porcherie ya monene eza vraiment na ba chambre ya ebele sika bangulu bazalaki penza bangulu vraiment bazalaki place ya monene eza pena place ya monene eza ndako ya monene eza pena ba chambre ebele esika bangulu bazalaki donc tolakisi bino mpona oloba ke soki ozwi awa oza vraiment na facilité oza na facilité osala makambo ebele courant ezali ma ezali donc kobanga te kobanga pe prix te et benga kaka na numéro bo benga kana ya mama Doris Lema en tout cas ako orienteur ko sala ke ozwa esika na yo na kati ya BAT précisément
na ferme. Donc ferme na biso oyo eza nango musika te ndenge za kote toke soki na village Kingandi. Donc awa eza non loin na boulevard. Nyonso bozomona oyo, nyonso bozomona. Donc ezalaki denda kuya bangulu, ezali ba porcherie mibale bangulu penza bazalaki o ezape mususu. Donc mutu akosomba awa otonga lisusu te yo ozwaka bangulu, osombi kar bangulu otie na kati mbala moko bangulu babandi ko produire. Donc yazaki penza na bangulu ebele o nyonso tu ba chambre nyonso bozomona bangulu bazaki kofanda awa. Onyonso bozomona do ba terrain onyonso bozomona oyo bandako nyonso ba chambre nyonso bozomona bangulu bazalaki ko fanda awa. Porcherie vraiment za ba porcherie mibale ya liboso toleki o eza deuxième porcherie na ngambo wana eza ndako eska bandeko bafandaka, eska bandeko bafandaka. Donc eza penza munene, eza munene tero nyonso bozomona ti likolo kuna o bozomona wana ti likolo. Donc tero eza penza munene, banzeta mbilo nyonso bozomona eza na kati. Donc tozotambwisa toujours caméra pour nous satisfaire ba besoin na bino bandeko ba abonné na biso ya la personnalité TV parce que tolingara bozala jamais de site tolingara bo tala bo mona pe bo sepela. Donc nasir bozomona paysage moko ya kitoko na kati ya ferme oyo ya BAT bozomona penza. Donc oza na facilité sombi otongi penda kuna yo ozofanda awa okufanda na kimia penza okufanda na kimia. En tout cas bato minene pe baza bakoto yo basomba pe batonga banda coupe ya bien ndenge bomoni na bilili wana. Donc nyonso tozotambola tozolakisa bino toujours tozolakisa bino tozotambola nyonso ezali babi eza 1 hectare et demi. Donc 1 hectare et demi s'il vous plaît, 1 hectare et demi eza na combien de parcelles na kati. Donc tozobenga bino bandeko balandi ba abonné na biso la personnalité TV. En tout cas tozobenga bino tozozela bapel na bino na motema ya kofongwama na maboko ya kofongwama bino batu bozana besoin kolona te tozala posa kolona bolakisa biso kama pango. En tout cas bisika ya kolona yangoyo, bisika ya kobokola yangoyo oloni obokoli. Donc otongi pe lisusu otongi bandaku oloni bapondu bamasango biloko ya ndenge na ndenge oyo kolona obokoli pe bambisi. En tout cas donc nyonso awa eza penza malamu ferme oyo eza na ba condition ya bien to se retrouver tozongi lisu na kati ya mai. Donc mai ope eza na kati ya ferme ndenge bozomona donc mai ope eza na kati ya ferme mai moko pe ya bien propre. Tout le monde pe bato misusu to bazosokola bilamba rande balobaka mai elekana ezaka na microbe te na siro bozomona penza. En tout cas to bengi bino boya ebele tozozela bino maboko ya kofungwama. Vraiment toti na kati ya ferme na kati ya BAT sikoyo toza libanda ya ferme. Donc nasir ndenge nyabisaki bino ke ferme oyo toza na kati ya BAT eza na kati ya zamba te prévane bandaku yangwana obozomona. Donc andezali libanda tope liboso ya ferme na entrée ya ferme bandaku yangwana obozomona wana na bilili bandaku bien batu bazali. Donc osombi pe otongi ozofanda mena se wana oza na ferme na yo ozo visiter yango air nyonso bilanga na yo ozotala air nyonso bambisi nondeni bazokola ozolandela évolution na bango. Donc awa toza libanda kuna tozalaki na kati na ngambu pe na sur bozomona bandaku ezotongama bandaku ya kitoko obino bolingaka ba toiture Nigeria na sur bozomona
bongo penza bandako moko ya propre bandako moko ya kitoko poko to mabele mingi ezaka ya pembe donc bandako na bango eza toujours na ba brique ya pembe donc na sire bomoni penza boza jamais déçu pe botikala kozala jamais déçu na kati ya la personnalité TV. Merci na bandeko nyonso ba abonné à la personnalité TV oyo vraiment bolingaka la personnalité TV elongo na votre humble servante Vénétia femme noire pièce contre pièce to baki biso ti na ti en tout cas to zati na ti to zotambola to za toujours na kati ya BAT na ba ferme donc bon rester branché scotché collé na la personnalité TV beaucoup zala jamais déçu en tout cas ba merci ya ebele na papa na biso Moïse commissionnaire atambola ki na biso na kati ya BAT na ba ferme pona ko lakisa bino ba étang ba porcherie ba terrain ba biloko ya kitoko obomoni na kati ya BAT merci na ingénieur Metintima zala ki ona na sima caméra pona ko toujours bilili ya kitoko ya ferme ya BAT bongo to pesi ba merci ya trop na ya biso bande bandeko na biso penza ba trop cher abonné à la personnalité TV ba membre soutien Arlette Matoko Liswa Nzambe Ambesi bazabaka na mo général John Kimbambu ba diva wa Sudia Givwama maboko banque na 4 à London City bongo pona nini te meur boss mama Doris le mafumu na gaz ya la personnalité TV en tout cas ba merci ya trop pe merci ya trop na ndeko na biso Christian Vinzuzi mtasali pour lelo na la tapé lokola ba mama donc nde tozana moi de la femme en tout cas na kati culture africaine ba merci il y a trop merci na bino nyonso botikala toujours scotché branché na kati la personnalité TV pour na kokoba kosala toujours ba découverte ya sika.